ndeko mwana mama yo oyo lula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel, Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzenga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Ok, merci amis internautes, nous sommes très ravis de vous avoir encore très nombreux branchés dans votre site comme vous êtes habitués. Les 3W Congo Millennium dans son numéro d'Équine Réalité vous présente encore un sujet aussi délicat. On a dit délicat parce que c'est quelque chose qui est devenu à la mode. Tout ce qu'on prend à Kinshasa, il semblerait qu'il paraîtrait que Netikara selon la presse, Zozo est comme belé. Et comme il y a un système, surtout dans site, netikara pour côté site, netikara pour espace, sur ça moi il faut bimana on a cordon ya site wana, faut bimana on a boss ya site wana, na ba boss, na ba cordon, on doit ba créer moi loko na bango et pour permettre bon ba comme lier la rango basi facilement, on doit se le dire, si c'est la vérité. Et on doit ba cordon, na ba boss bazo lukaka ko liera bana bateau. Netikaka likolo ya makamaro lekaka et ça pe na jemu nsu ezo salemaka to comprendre na poto soki eza kotula kaka ya basi ya poto to ne to benga bango basutukidi bato basutukila bolingo to bakufila bolingo na ekulusu basi ya poto baloti mibale ya Kinshasa tansu yo poso landanga wana mwasi no na mikili wana mwasi no na palin mais ba ke basi ya poto baloti mibale ya Kinshasa mo mitu ya poto komika na souci azana jone moko bo ya présenter émission na internet azana jone moko présenter émission na Kinshasa azana jone moko ba sala théâtre surtout bato banzonzingi balimbisanga on n'a pas on peut que dire la vérité tout cela na autour et lisolo on a zapenga morote na yanga ndeko nansi kila kidi mu grosso ndetika nzamba ba mama. Bonjour Nancy. Bonjour mon confrère, j'ai dit comme ça bonjour aux fidèles internautes Nyon Sao Barlanda Biso na Congo Millennium, je vous aime beaucoup. Bopesa bisoka matoi, botika la jamais que vous allez déçu voilà. Ezali kama sutuka na sineti kaka ba coordonnateur ya ba site ba directeur à programme ya ba chaîne à télévision na ba radio na Kinshasa na ba boss ya ba chaîne ba télévision ya Kinshasa pe ya ba internet ba sutuki li ba sineti ko loka. Un phénomène est commis à la mode. Moi, moi, si n'est kaka poison, moins impact pour pas PC chance à yébana, pour pas PC chance à c'est le local bien. Il faut qu'arabimana cordon, il faut qu'arabimana directeur, soit il y a site, soit il y a chaîne, numéro tenu, ni n'a bien dans ces temps où nous soupez les cas, so pour yo kunate. Voilà, bello, je connais l'on lunettes pour mon mambo. Bon, mon mambo est tellement sérieux, il faut tout le bon pénal en solo. Voilà, moi je dirais, mon de tolo bela sujet, même sous batum sous balanda biso ba on en a marre. Barana sujet, moi on va changer, on va couleur et consort. Bon, c'est pas ça, balo ba mon hypota avant ils ont traitement pénal bien kao, faut balong là non, ba pu, balong li ba salité, ba check ici, pota et comme normal. Biso tolo bela mambo, pourquoi? Parce que to tangeli marambo, on a besoin ordre kota, to ana posa ya, to sa musana ninga bien. Babilo on sto lobby on a elongwa yango tozo lobby lango vraiment et bateau barozala toucher bao et reçoit bango par exemple na mamtoro loba en tout cas bolimbisa biso ndeka confort na loba qui on ne peut que dire la vérité donc on n'a pas le choix vérité toko bomba te voilà au phénomène ba DG ba chef ya ba cordon ya ba site ba bima namba chaîne à télévision voilà namba chaîne à télévision namba banini o eza phénomène moro o eza fréquent eza cicaté
neti pa na nga na omona ngo eza ngo sika te zelo moko ezalaka nango ata ana Kinshasa na ba chaîne de télévision ezalaka ava bazona na musala il faut toucher la barbe du patron. Il faut toucher la barbe du patron wana ezalaka nango. Voilà. Voilà, je ne sais pas pourquoi pour la nini ezalaka bongo biso to e média lobby yawa mais to kuta mamwane ezalaka ngai msuna leka na nga na banzela wana te nga leka na banzela wana te ya na leka na nga na banzela wana te mais ebele baleka na banzela wana bako leka na banzela wana po na nga eza na 2 volumes. Voilà liboso, il y a des filles au bayara média pour ba mona bon pour ba sala kombo ba ela mibali bazali. Aoya TV na kona kanda bingande na kebo fona bimana chief na nga fo ba musicien nga il faut boyer il faut yango soko kepe ko luka musala wana compétente te ba bisioka il faut toucher la barbe du patron, tu acceptes directement aussi mbi na yo aller patron n'a pas foulio parce qu'on paye sa kit. Voilà yo monique o accomplir objectif. Or déjà au sein musala place moro boy parce que au PC le romo boy eza bien tena bito so bon moto conscience et salara poneti nga na sikila kidinde na zabwe na vaninde na salara na Congo ya sika 1 na vandi boy na yebike ngande na boy ti bazona na Congo sika 1 eza pona bimana Johnny ya yipi l'homme à la taille de Jésus to na bimana Dr Philippe Kisoto jamais conscience na nga monte que dans ça musa bien te point parce que nazwa musa na facilité trop. Deuxième volet eza que patron wana o bazwara idée wana ke ya mutu mo voilà ko manipuler basi na ebite so ba na motema mitema ya ndenge nini parce que mutu ayeko luka musala bona idée nini yo avo pese musala rara il faut saler bon seulement ayeko luka musala mais ayebo sangana botombola musala o ya yo entreprise na yo ayo la sa ba compétence o ya zanango mais yo siko rolanda mamwana tali eke mama nde ezana avant na zona musala il faut oleka donc ce n'est pas bien et c'est le morobo o ezalaka ezali ba fille ebele be bazwa misana ba facilité wana na ba chaîne de télévision Kinshasa qu'on n'en parlons pas. Surtout que dans le 3e volet za rapport média na biso pe ya Congo parce que biso to ba congolais média na biso ya Congo za respecté te faut comprendre bat ba sala na bongulu muto ya na busoto na buzoba na azala wana déjà Chel net bien na Kinshasa plainte www.chel.plainte.com alongo akimine victoire pour victoire ekomi kaka bana 13 ans ba continue victoire bana 15 ans puis bana ngwa ba 13 ans 15 ans 16 ans bazota mama na kaka na victoire bazota mama na kaka na kula madia koko ba yaya na bango wana bazana ba 25 26 27 ba se retrouver tende tikaka bazoke tikali kaka pona physique na monoko suka les ate ba bitete to longwa victoire bora sike fongwa mi fo presse journaliste Niovi rouge lèvres talo ya dega bakisi ambine elonginaye ateli ko legalilala ya yena na media amona JDT atalise longi alingi koyoka te ke musicien moko mikolo asali succès fa mekaye nanu soka raté ba musicien yo chef o memi ngambo et puis oibike eloko wana ya wana biso nyonso tunde baloba tokomi le fufu de même mbadi tokokani biso nyonso tout pourquoi parce que to samsamo na bandumba pourquoi parce que bato to sana ba musala mo ba respecter musala ote siko biso bato sala ona bien netinga na sala na musala nga na bien biso bato sala ona bien tokomo tula tozo tula pourquoi basa presse basa obalate basa TV basa obalate tomo tula mutu mwa royane abala yo ayena bolingwa sola monika ndenge le na TV nde kingani wana sala nani wana yo po sala bongo ko tule maman na media ko tula ne romo me bato ebele na osala n'importe quoi na lingara o parce que biso kutuma to ko tuleza tu vois to tia moins souté to tia moins te belo si to bi ke loko comme ça sumo bulu c'était makasi surtout na biso bato tozana na presse
en ligne, journaliste internet, on l'appelle la presse en ligne, journaliste internet, sinon journaliste internet c'est la raté. C'est la presse en ligne. C'est à corriger. Mais on n'a pas de choix, on t'apprend. Biso ta presse en ligne, to comme journaliste kamikaze, journaliste pornographe. Est-ce que tu peux accepter une telle chose? Une fille qui prétend être animatrice, journaliste ou présentatrice qui se fait pornographe pour attirer les publics. Ça te dit quoi? Pourquoi qu'il n'y a karaté à la vitrine na poto au lieu de distraire à micro? Bello, oui bien, mais ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que mon réputation, bon moto personnalité, soit ici baby et baby. Donc moto soit aza moto misane wana kala aye na ngusko na TV et salir ba biso nyonso. Et salir ba biso. Lelo msuso moni ba réseaux sociaux bimi hein, ba Facebook ezali, ba WhatsApp, ba Imo. Mais au mona ke batumsu ba romana bango aromane kanda na Facebook. Otunye boy akate no lingala po ani po boy ane buzoba msusu. Voilà. Exemple ani po na ba buzoba ya ba concert na biso ba osala na ba confrère na ebité musalango. Journaliste monga mwasi aboti bana misa tuna 3 musiciens. Comment expliquer? Tembe, waneza ba tembe, batubaya TV na tembe. Journaliste moi ça aboti na ba musicien misa tuna ebité aboti drummer, aboti guitariste et aboti na batteur. Skoyo journaliste moko bimina na président, obimina animateur, obimina chanteur, ceux qui chantent, oyeko bimana mutambunda, osuki ono toke panani sente kayo. Bamona kayo siko ata yo moko na bomoto na yo moko. Est-ce que Robimana va mibale belé obimina et ça a griffe. Ça fait quoi? Tant on sa musala na yo, o sango bien, ozara na batu ba sepela na yo, nzamba memo na banzela bien, okuta na opportunité bien, oropela pe ko le même sous bateau yo en viaka. Il y a une chose, moi je pense qu'on doit se le dire. Excusez-nous, chers confrères ou consoeurs, si nous parlons de toutes ces choses, ce n'est pas juste pour vous rendre mal à l'aise, mais il y a des choses qu'on doit corriger. La télévision ou le média a ses objectifs, c'est informer, c'est former et informer. Si on n'éduque pas, on n'informe pas, on ne forme pas, que le média a perdu sa place. Ce qui Mutoyo a censé ya éduquer a commis comme ça la bondumba ngana zo bengango bachel moderne kindumba moko moderne. Quelqu'un qui s'expose à la télévision, aux médias, na babilamba moko ndeti ka na boule qui n'a touché tonton wana. Et pour aya parfois ça fait mal et je dois vous le dire actuellement à Kinshasa, le paraconscient commence à interdire leurs filles basa la journalisme. Ceux qui parents comme ça banana na bango basa la journalisme parce qu'ils pensent que le journalisme pour les filles c'est un moyen de s'exposer, c'est un moyen il y a qu'on perdre personnalité. Où est la déontologie? On a perdu la déontologie, on a perdu l'éthique. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des journalistes kamikaze, des parachutaires. Journaliste qui a dit qu'il est journaliste? Non. Ce que fait d'une personne journaliste d'abord, c'est la matière qu'elle a reçue. C'est d'abord le métier avec beaucoup de conviction et de maîtrise de Salakaye. Journaliste, déjà dans ces points-là, chers conseillers et confrères, bon changer parce que les autres touchés car mais peut-être de mettre le belapé, on a vu sur journaliste et PD bolimbisanga tout kana banga binote po juste là ba moto na bino mikemi ke boke luka kawana ba fait sous la wana, moi ça me fait guerre. Belo limbisanga surtout bino ba PD bino ba journaliste ba PD ba talaku. Mon jour émission na moi je viendrai pour to lembi bino biso to sa émission na ba kisité siko to zandeni o moni na papa so na baro na ndako maza fait spam lembi bino ba journaliste ba PD to lembi bino pour moi les kaso pour na cimenterie pour suka nango
tela manzwako tour yo Hervé Kubiluka garçon swag azana plateau pour azara PDT ara vrai jeune bino nde ba faux jeune to dénoncer tono koma pe oye mission na yo pe to contrôler on entend sous nation mona ote bifri moi nini en tout cas on va en parler bino ba journaliste ya mibali obotaka ba bifri na se ba to ba telo ba kantu mobali mais so ba salio systématique ba kuti bifri ozo so internet na tembe non vewe comment voiture sans monter moi mobali ma trop to betala no mo pandi likambo mususu to lobaki bandeko na biso pe apoto to benga bomba sutuki di babi basi apoto ba sutuki le mimbala Kinshasa momito apoto akomika na posa faza na mobali moko journaliste faza la na mobali moko azala ka batambo asara théâtre nzonzi na ebité na si c'est comme si siècle yo ko tous les commis ya basi hein mama non que basi ba tula mawa to pupula ka to na souhaiter pupula to belo na Kinshasa ko ba journaliste soto bito to chara ba artiste comédien te bana basi ya poto na ebite so mibali na biso ya Kinshasa ba sai ba oni to ba omona ba ondengini na esio mabala bato wana Kinshasa ezo panzana basi ya poto ya ba mama bazo bala mike mwasa bali mobali na ebite biso to ba bantu biso nde basi nde ba yako neti ngabwe ba yo bala ngaba pesenga masanga mais lelo ko mwasa longwe poto aye ayo bala mobali na ebite eza modernisation de memi makamoto era bo moto abatu toko tula nde yo mozo benga ba sutukidi toka ko sutukela mibali onde zo sa bongo mais na kawana pe ezara basa poto petende ba sutukela mibali pa poto pe ba sutukela bisu suka na ebisi bine komigaka. Allô, est-ce que tu peux me donner le numéro de cette fille là ngabe cette fille là suna nyango wana et comme il biso pasi somme ta présenter émission atanga koma moi signé to koma mbali na ye po batuna poto ba yina yo ba silika vraiment mais na invité babilo msusu Msou ezara nzambe na sa mama wekende bongo parce que nous vivons temps morobo ya le temps de la grâce et puis toza na ba mikola suka bato batanga bible lokwa nga ba ebike mambwe bele zo sa meza bilembo e komama na bible ya mamba suka ezana ngwe bele siko bana mibali nde o basi ba bala ba on faut ba comprendre et puis ba jotu ya poto faut botimba Badjo ya poto à vrai jeune il faut timba parce que basi na bino na ma femme mariée. Baro ba bote badjo poto ba toro. Alongwa Kinshasa kala mama Kinshasa zoye banete et akoma na poto wa excès de shawarma, excès de nini ebungi se bo moto, trop de concentration na musala, neti concentration na kata systématique na mike zo komanga ti en monte. Retour berkai banini. Recours ce qui na modernité ce qui na nini. Ba songi na Kinshasa po ba ville paré ba poto ba jo ya poto ba komi ba toro basa poto ba lobi ba jo ya poto ba komi ba toro ba ko kaka rien na mutu na bulane ka cop to tongo berge cop nzo bolingo pe ba tonga ngo betaji koleka pe auberge ba ko tonga bolingo te ya basi ba komo ka ko tonga bolingo na Kinshasa na lobi na jo ya toro jo ya toro na jo oyo alingo na intérêt mo be pas nuire yo lobi préféré nani parce que bamibali o bango ba olinga o bango basi ba olinga na Kinshasa bana ba basi na baona kini emsu ba banana bango na tangwa pasi parce que yo mutu mo boyo zara na poto balingi opotinda elamba balingi opotinda mbongo opotinda parfum tango yo sa ele makama longe Kinshasa ke poto komi kuna bo divorcer apo luki su mususu na Kinshasa esu ko seme olongo la somme masusu ata yo mo botimba tendeni fo botimba tolobi teke mabala ngo nyonso to eza mabete na ba mamnyo su ba ka exceptionnel ezanga te parce que il y a des mabala pe ozo salema moi ça za poto mobala na kini babala ni pe ba vivre heureux bazana bango mais batonde ba osala ngona nenga mabe ba osala ngona nenga mabe na nenga mabe po elo nyonso tout so eza nango nenga malamu ya mabe te ya péché te mais so ekomi dana nenga mabe za de ali sumu yo mama mo ba mukolo vraiment mama mukolo ozolinga mwana mukie le rôle Hervé Kubiluka mwana mukie yosko mama mo boye olingi Bamakambo sous la monnaie parfois je donne grand merci à celui qu'on appelle Didier Mbenga l'américain valable batologra ba Didier Mbenga atali bozuité atali botete mama na fidèle
Didier Mbenga, l'homme le plus fidèle de la planète Terre. En tout cas, cette fidélité est comme l'essence du mariage, hein, le sens à Bolingue comme perdu. Donc comment vivre, c'est comme une sorte de sodomie. Donc vivre sodomie que les kabato bazala qui n'a qu'à Sodome et Gomorre. Comme nous le disons toujours, excusez-nous si tout ce que nous sommes en train de dire est ça qu'on dérange bino, mais au moins vous devez savoir que ça fait partie et à devoir la on est là pour vous éduquer, on est là pour vous mettre toujours à la page. Il y a ma beso que zaling ngekobeta Congo Millennium, comme nous le disons, c'est une église au milieu du village. Souffrant en tout cas yokapasi mais soit correction na soukapo to progresser. Toza kuna te po photo lo baka vérité. So pe bo commenter bo fingi. L'essentiel la vérité a été dit. Déjà so muta fingi c'est que lo kongo touché échanger. Ndenge zana ba ko finga kaka. Neti nga kunde na lo ba basio na nde bazana ba siliki. Na sa ko mokota mamba bolingo na biso. Boye na boye. En tout cas nga bozo na bino mbali na ngate na Gishasa. Boya kanto basa poto ba komo tonga bolingo milai ko leka pyramide ba kanto nena ina ba ona kana ba ngote tozo non même pas loin de là to lobela mambo eza mabe neti nga muninga bino mwasi na otimbisa bino basi muso apoto mibali musuba olinga bino na intérêt bino nde bo comprendre gende ezokete malinga bino na intérêt po tinda relambo tinda bosa raboy ana mwasi na yo ya po kini ya ovandi 1 mois ozonga no kate ba otika na ba okara siko yebsanga nani perdante o beng se na poto kuna ke bo divorcer lobi abali mwasa utiki na ke siko nani perdante na mambo yo nani perdante un tabou emsoza na John au moins bien à bossara dire caillou comme le la permis bino tout botel la bampunda mais muta comme tu sport na mpunda po suka ngoya tonga ndako parce que ba mibali wana bo décevoir wana bango pe ba yo décevoir bana batunsu na kini ba jo poto ba omoya ba fiancé bana batu ba kosi ba mabala ba kei nyoso ane zaka ba conséquences ya ba buzobo ezo salema ce n'est pas bien o ezama be faut pas to salango o ezama be faut pas to salango to encourager les maltais toza ba peuple bantou toza ba africain ba africaine biso na ba nani na ba coutume na biso basi babala mibali te mobali nde il faut bala moi si bino bo mobala bo normal, ce n'est pas normal. Ainsi dit Nancy Kilakidi Balobi, nous sommes bantous, on ne peut pas oublier notre origine. Moi si na babantou, na africain, abala kachame mobali yo, mutumesana ko bala bala mibali en tout cas, to fingi yote nous te sungon. En tout cas nous te sungon. Ntolinga kayo au changer parce que tout revenir au Meli na poto au Meli l'Europe na Amérique même de toutes les manières de toutes les façons aux Bantous aux Africains garde tes origines garde tes valeurs culturelles selon ce monde ça me donne peut-être envie et à féliciter ma couple yo bazali vraiment loyal ma couple bazali fidèle tout local les vieux désirs les vieux désirés qui en est toujours fidèle à la maman camerounaise balobi congolais plus camerounaise ça fait bolingo. Les vieux désirés qui ont béni mpena maman béa maman ministre, la beauté, le charisme, la tendresse, c'est ce qui fait l'honneur de ces grands couples. Et pourquoi ne pas remercier ces grands hommes, les grands entrepreneurs? Lui on l'appelle le mobile ya pembe mobile ya mbinga. Mbongo mbongo net karazoboa kangona makasa. Au kangsa on est ceux qui ne foulent ceux qui ni na poche à Congo Millennium. On l'appelle l'Inselongele. Mabila Silongele mikona Kinshasa zo tina mbongo po Western Nyoko comme baye batuna so bazo ya Western Union kaka na kombo moko expéditeur moko Lens Longelo l'entrepreneur valable bi batunyo so mengana na kena Western était na kombo Lens Longelo ngana biso ke Lens Longelo zo tala yo mo moka pa Lens Longelo o tala yo les grands entrepreneurs Lens Longelo balobi yo obwara no mbongo sadi nana ba preuve yo obwara mbongo bwara pe bakoto yo nga pe na kutana maboko na yamba me timba Timba nekeba Timba balobi Timba Lens Longelo fidèle à sa femme oui vrai jeune pour fidèle na moi si na oza vrai jeune Lens Longelo vrai jeune Timba balobi na kini mikolo eza Timba ba timbelo so timbite ba timbiso na fo et timbisi wana fo yeba o timba na nini mgomboro nini on ne sait jamais kasi na sipoto chité na biso sino te ba ko motomora déjà moi conclusion na yo par rapport à ma solo puis ba concert pe bande ko na biso voilà na pesi na mbote na mutu mwa aza vraiment fidèle na Congo Millennium alela bino fort aza vrai jeune
fille à Dande, fille à catalogue, Joëlan Tima, maman na Richie, Joëlan Tima, balobi yo yangai, Joëlan Timba, keba na mibala kini bazo escroquer. Na ligne te ba escroquer au pona silika mabe. Et ça mabe. Je dis encore bonjour na Baron Luzolo, balobi keba basa kini pe ba otela mibali bazala keba, Baron Luzolo keba. Voilà, pour nous conclure. Conclusion zaka ke mibali a poto botimba basa poto pe botimba oza vrai jeune sola le roi ba vrai jeune botika basa poto botika mamba bala mibali oza mwasi luka mbala linga oye mo bala yo so za ba mbongo nezo salo mukusa investir na ba ONG bata pasi bazali ba felina ezali batu bazo souffrir sunga batu na ba mbongo na tika mamba ko bala bala ezo sopa yo o comprendre que ezo sopa mais ezo sopa yo ezo sopa yo na ba pembe no ozoya na ona Kinshasa o ba fille akini pe batimba ba mama olata kolega ba fille mso a poto na tangi komba mutute na na rancune na mutute na ko répondre l'invitation ya confrère na nga belo na ye tolobeli sujet o tolobeli soke suyo en tout cas na problème no tenga ka na émission na lobara ya malamu tozwa ya mabeto bwaka bino pe ba journaliste o bo sala ba film pornographique eza soni pe mawa bo fingisa de ba famille na bino eza mawa mais message à mort non peut c'est pas na bino eza répondez-vous parce que Jésus revient bientôt musala o ba batangela ngo bazali ba somela ba silabisi ba zaboti ko baby c'est la biso ba nansi kilaki di musala oyo po ngaso bo baby sa musala na tika te na ndolo bara si ju msu na silika na ye na liste ba faux jeune ba journaliste na tangi bino na ba kombo po balanda bino sute po to lembi bino ba biso pe to akitoko to sala ngo te poani emsu bino pe ba bo sala ngo boleki na no pe biso na kitoko te mais bo sala ngo ezo sopa bino ba journaliste ba pornographique ezo sopa bino ba journaliste ba pede to roya toye la bino ba journaliste ba pede botika mambo yo mambo basala ngo kana kisi te nzamba zali nzamba lola zali Dieu vivant nzamba zali ozo kisi suka nango be liboma suka nango komika ko tambola ko yenga yenga vous comprenez botimba. Merci à toi, à mon confrère, de tous les mon ami, depuis Banda Ina, Tala Lelo, Tozara, na Mambo, Ezo Sala bien. Merci na Mobala Mwindu, Mobala Mbinga, na Sima Caméra, vraiment, Olivier Dividi, Mobala Mwindu, Nzete Moindo Mbinga, Bazaba Mbinga, Bakosa, merci na Batunia Sobalinga. Je suis sur Facebook, Nancy Kilaki dit, soit vous faites le plus 243 89 30 51 200. Merci na Boss Oyo, Boss à Congo Millennium à Batamana et du Millennium. Boss vraiment bien à ta commune Léona Borego. En tout cas, tu bien que Boss Fantôme. Voilà, Boss Fantôme. Merci na yo muninga ya Gervais tolega.net. Merci les sous na Rafungindu babinga na rankine na ba boss ita. Rafungindu boss a pembe ya Congo pour motiver yo kani merci na Johnny ya yipi mobile ya tembelom à la taille de Jésus balobi ata ba faux combattant. Ba telemineti ka ba bundisa elonge za biso parce que toza nzambe to bundela mboka to tira ba mamba ko sa ba buzoba wani ya bosoto to boyango to leli mingi to bo mamba olela bino bo akuna bo olia ba friti ba mbala biso a to lia ba matembe ba ndunda ale bo ambo ya biso to boy botika Johnny ya yipesa musane nenga sala Dr Philippe Kisoto bo bangelo rote ba sa bino lo rote po ba ba suka balobi timba batimbela yo abotama faux akola faux il est destiné ya kufa faux parce qu'il vit dans la fausseté et pas suka parce que ça n'a choisi de loka pema ce que vime suka n'ont pas suka kam ce que beaucoup pas suka c'est que comme l'eau mususu c'est que bana basakana nangote na bossa ni Charlie Mbala ya ba Charlie moi en classe na biso sio que Charlie Mbala était olympique et Mister nanga ya ba AC4 4e graduat Charlie Mbala Mobalia. Attention. Charlie Mbala Mobalia. Yemora leka lubara. Charlie Mbala keba toyebi impact wana tozomoneza la impact. Charlie Mbala timbati. 3 points na biso wana en tout cas kokisango keba so kokisango te to yo belela o orgie. Oh tete ya pourquoi? Oh kila pourquoi?
Charlie Mbala, en tout cas, on a des devoirs, tu peux sur un mois. Il y a ce qui est derrière toi. Merci à tous les fidèles internautes de Congo Millennium. Ça, c'est l'ambiance de Congo Millennium. Ça se passe comme ça, on aime comme ça parce qu'on est habitué comme ça, oui. Nous parlons de Fodjo, nous parlons de Momio Batula, ligne droite et tout latérale. Petite surtout qui dit, Johanna, il y a Fespam, Johanna, il y a Pepe, Johanna, Tilolo, Garada, Marca VOE, Namosiko Monie, Mobali, Okitisi Mbato, Koti Bifri, Toya. Je n'ai rien à voir avec vous, mais je ne peux que vous aider. Merci à la grande équipe de Congo Millennium. Ma petite Millennium, Christella Menayaku, les poumons de la presse. Pourquoi pas Kobele, celle qu'on appelle Lumière Chizubu, il y a famille Lumière. Elle brûle même dans le ténèbre. Et sans oublier leader Yaba Kwabo, Sarah Kwabo. Et pour ne pas oublier, lui, il a toujours été derrière la caméra. Lui, il garde l'originalité. Lui, il est toujours naturel. Lui, il n'apparaît pas, mais il est. Lui, il ne se vante pas parce qu'il sait ce qu'il est et ce qu'il possède. On l'appelle la taille élégante, les chocolats chauds. Olivier Divididi, Mobalia. Et Olivier, en tout cas, je te promets que prochainement je citerai son nom. En tout cas, fais-toi connaître, sinon on risque de te brancher là où tu ne seras pas branché. Merci à toi, Olivier Divididi. Oui, mon boss, il s'appelle l'homme du millénium, il s'appelle le boss fantôme, il s'appelle le vieux qui est sûr, le vieux qui assume, il est là, toujours présent, même quand le temps présent n'a pas tendance à se faire conjuguer. Mais mon patron, il est présent, il s'est conjugué. Oui, la femme soumise. Et moi, si en tout cas, elle va m'excuser. On l'appelle Maman Satouam. Et pourquoi ne pas présenter mes grands coucou, celui qu'on appelle, oui, les Insulongé, Lolos Lengolo, les grands entrepreneurs. Mobali a Pembe, en tout cas, Nassim Kilaki, da Salnes Karakota doute, mais on a preuve, il y a pas.